pour notre Seigneur Jésus. Acclamez encore très fort. Acclamez très fort. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Notre Seigneur existe encore. Il est vivant. Yes. Il est présent et il délivre. Il sauve. Il bénit. Il agit. De loin comme de près. Oh Yesu. Alléluia. Oh Yesu. Nana kokani na yo. Il n'y a personne, Seigneur. Namona na noté. Yes. Na tambola. Alléluia. Na consulta. Yesu. Na passa basike belé. Amen. Mais je n'ai jamais vu un homme comme toi. Je n'ai jamais vu ni même entendu un Dieu comme Jésus. C'est toi le seul espoir. L'espoir des pays lointains comme proches. L'espoir de l'humanité tout entière. Papa, joie mon Seigneur. Alléluia. Honnête lama, au sanjo lama, pe okumisama. Yes. Yonde libanga nangai. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Moi, je dis souvent, après la pluie, c'est la bénédiction. Et vous êtes venus sous la pluie. Il y en a d'autres qui sont venus après la pluie. Vous êtes une race bénie. Même ceux qui nous suivent, aujourd'hui c'est une journée de délivrance. Vous verrez la main de Dieu. Là où vous êtes, même en rediffusion, vous les verrez de vos propres yeux. Il va agir, loba, amen. Amen. Nzamba pambola bino. Amen. Pesa moninga nombote loba nzamba pambola yo. Alléluia bana nzambe. Amen. Ah, nabi ke nazoloba makambo ezali ya profondeur et makas. Mais pour na bébé spirituel, vous comprendre, nzamba pesa bino capacité pour na atteindre biso, bon matsa niveau. Yango na lingina loba malembe pour que vous comprendre makambo ndenge ezali. Loba amen. Amen. Oloba amen na bien te. Amen. Voilà, ce qui motune ezali otuni. Ce qui ezate on avance na lobaki na témoigner muke na sima toye bako ça la prière et la délivrance. Pour nzamba délivrer mutu et sengi ba exercice belete. Loba amen. Même une petite prière nzamba ko délivrer mutu. Mais sengeli nini yo mutu on dit ma esprit à sacrifice. Il n'y a pas une victoire sans sacrifice. Il n'y a pas une victoire sans combat. Et avant de combattre, il y a des normes. Loba amen. Même bas soda avant que bitumba il faut pas former yo. Ba l'action technique de guerre ndenge nini ya manier arme et tout ba technique nyos. Oye ba yango nde ba doter yo na tenue, ba doter yo na arme et puis ba larguer yo. Ba ko zo te kaka civil oyebi eloko te ba zu arme ba pesi yo kende bitumba okufa neti soso. Nani mokonzi? C'est pourquoi makambo tozokota isa makambo très profond parce que ngai nabima victorieux nabitumba oyo et moto alongi akokipe ko coacher yo pona olonga loba amen. Nani mokonzi? Voilà, mais moto est joué azana toli akopesa yo te ni conseil opesa so olandi okoshuwe même na sport loba amen. Omoni moto exemple na balle moto azalaki na balle mabeta makaso aza champion ti esili soit comme coach omona ndenge o même équipe na nini exemple ka Zidane. Alléluia. Naba mususu. Omoni Mike Tyson même na boxe. Champion titi metango ko coacher nganu. Omoni ndenge résultat ngana zui et ainsi de suite. C'est comme ça. Na spiritualité makambo ezo compter. Nani alobi amen. Totangi verset moko. Protoko ta mama na makambo. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18. Bon supporter nga muke pour nzamba za na besoin ya ko sala quelque chose pour na biso. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 14 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Bo sangana na ba infidélité lokolo za mokumba ya bapaya. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Boyoka nini oyo ezali kati na bosembo na masumu? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Wapi boyokani oyo ezali kati na molili na pole. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Boyokani nini ezali kati na Yesu Kristo na Satana. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Boyokani nini ezali kati na moto aza sembo na moto azanga sembo. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Boyokani nini oyo ezali kati na tempelo ya Nzambe na tempelo ya bikeko. Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Biso tozali tempelo ya Nzambe bomoi. Comme Dieu l'a dit. Nzamba loba. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. C'est profond. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Séparation. Séparation. Ne touchez pas ce qui est impur. C'est pourquoi vous devez vous séparer aujourd'hui. La séparation avec la coutume. Amen. La séparation avec les esprits mauvais. Yes. La séparation avec des mauvaises semences. Amen. Ah, continuez, Yoka. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ndeko, Nzamba bondeli molobi, ne touchez pas à ce qui est impur. Ko simba oyo ezaya mbindo te. Et je vous accueillerai. Penga Nzambe soko simba loka mbindo te. Nga Nzambe nako yamba bino. Je serai pour vous un père. Nako zala pona bino papa. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Zambe alobi bongo loba 3 fois. Amen. 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 Mettez-vous. Vous landez bien. Nini oe se passé awa. Zambe alobi ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Zambe alobi boye. To sangana na bapagano te. Parce que Esaïe lokola mokumba ya bapaya. C'est pourquoi Nzambe azoboya pe aboyaka mariage entre un vrai chrétien na païen. Et c'est bozolanda. Parce que un vrai chrétien azali moto yo semence ya Christ koti kati na ye. Nzambe afandi kati na ye. Lokola Nzambe afandi kati na ye, il a une bonne semence, la semence divine. C'est comme au pagano. Tope faux chrétien azana dans na semence na yamabe. Siko coalition, tope cohabitation, tope union ya bino mibale et ko pesa eloko yamabe. Mais une chose et koki kozana défaveur na yo. C'est pourquoi même nangonga kala nzamba bana ko boya ke mwana Israël abala étranger te. Tope abala étranger te. Loba amen. Totangi mokana nemi to yo kozonga awa. Poto gagné temps. Némi. Némi chapitre 13. Ndeko. Natangi na ba version po na yo loba likamo na lina loba. Et puis tu avancer, tu prier. Némi chapitre 13 verset 23. Tokiti. À cette même époque, na époque wana, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes. Na moni ba Juif o ba balaki basi ya ba asdodienne. Ammonites, babali ba Monite, Moabites, babali ba Moabite. La moitié de leurs fils parlèrent d'Abdodien. Yoka, ndambo ya bana na bango bazolo ba minoka mususu. Et ne savaient pas parler les Juifs. Bye bye koloba munoka mboka na bisote. Na yango ndeko. Soza limuluba lakisa bana ndengo loba chiluba. Oza mu Kongo lakisa bana pe Kikongo. Oza Mongo lakisa bana Kimongo. Oza mumbala lakisa bana Kimbala. Loba amen. Nani mokonzi? Oza muyanzi lakisa bana muyanzi kiyanzi bayeba. Oza muyombe lakisa bana kiyombe. RDC boyokinga. Est-ce que ça m'a bien? Même si vous êtes à l'étranger, lakisa bana no ata lingala bayeba ka lingala. Bien que vous parlez le français, c'est pas mauvais, mais c'est une langue étrangère. L'anglais, une langue étrangère. Mais nous, nos propres langues, bozo fina yango. Oh, c'est pas bon. Dieu ne veut pas ça. Continuez. Continuez la lecture. La moitié de leurs fils parlèrent l'asdodien et ne savaient pas parler les Juifs. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Je leur fis des réprimandes na pameli bango et je les maudis. Pe na lakeli bango mabe.
J'en frappé quelques-uns. Je l'ai arraché les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Est-ce que boyebi roi Salomon a soumukaki? Il n'y avait point les rois semblables à lui par il était aimé de son Dieu. Oui. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans les péchés. Loba amen. Betel encore maboko kas. Bosoyoka awa place on a insisté parce que ba semence ya mabe. On a loba ki lobi que mutu mususu azana semence ya mabe na makila na ye. Mais yango ya mpêché mutu te so azana semence ya mabe azala bogart to azala belle. Vous comprenez? Azala intelligente et toi intelligent. Mais comme semence ya mabe za na ye et contrainer yo na échec ou hypothéquer vie na yo peut avenir na yo ce que coucher na ye. Et plus autre point on a loba kilobi moyena bandelango yesate na yango esengeli o se protéger maman papa ndeko mwasi pe mobali il faut omibatela parce que le monde est pourri. Loba amen. Loba Jesus amen. Pourquoi ndenge totangaki na 2 Corinthiens chapitre 6 tomoni nzambe azo reprocher biso koloba yete tomizongisa na kati na mikumba mususu te parce que rapport ezate kati na lumière na ténèbres. Rapport ezate sokite il y a une force d'attraction oyo ekobenda yo. Loba amen. Pona nini force d'attraction yoza chrétienne yaza mopagano païen topé faux chrétien parce qu'il a des faux chrétiens. Lokola azana semence ya mabe ke bakoki kobonga te. Yo lokolo ye okutani na ye na union ya bino mibale ye force du mal et que ce qui écoute ke ozana spiritualité avancée te force ne senini e bendio et si limbala moko bokoyi mutu moko na ye automatiquement tu vas échouer dans la vie. Même si tu avais l'argent, même si tu avais des chances, bah chance c'est équilibre. Alléluia. Vous comprenez? Mais yo koye bate parce que c'est quelque chose qui est spirituel. Makambezo le kanamolimo nanzoto okoye bayangote. Mais okoya ko constater que ndengo bando simba mbongo na ba chance na yo. E bando kita. E bando kita. E bando kita ti par terre. Ok, ici. Pour nous y a remonter, c'est tout un problème. Okomatakate. Parce que va bloquer. Pour nous mata, il faut l'andamate yo. Puis ça la prière on a koye biso sala. Pour ya komata. Sokitek et ça passe pe mawapo na yo. Pe eko risquer au kufi. Sans au mona bola na mokilo yo. Oh, volontaire ça mais que to vivre une vie paisible et résister sur la terre. Et puis toi ça la sauver, toi comme la connaissance la vérité. La vérité c'est ce que moi je vous transmets. Loba amen. Mais pona yo et simba yo te sokuta na mutu. Il faut ezala mutu wana azali mobali ya vina yo. Nzambe alobi yango. Loba amen. Wana okosa la prière parce que yango na zoloba peto pekisaka. Bible zo ko interdire. Loba amen. Ko pesa na nzoto na yo te et pas na mobali te pas na mwasi o wana. Parce que oyebite spiritualité o ezakati na ye même na sambelaka. Alléluia. Loba gloire à Dieu. Sokite ekobenda yo. Il y a quelque chose qui est spirituel. Yango esengelaka o s'abstenir. Enfin que olandela na prière, oyeba état d'âme ya mwasi to ya mobali wana. Ça c'est un. Deuxième chose, soko oyebi état d'âme gloire à Dieu, bo prier. Deuxième chose anini avant union na bino, il faut bo sambela nzambe. Pona ba esprit wana oya bokoko. Ba lien wana ya sang. Ba lien wana basala etika yo. Yo comme libéré ozala affranchi. So comme affranchi c'est une bonne chose. Nde beaucoup kokutana yango moni na église to pekisaka ko sangisa nzoto. Loba amen.
Parce que sur il y a quelque chose où ils ont dégagé et quand ils n'ont pas dégagé mais ce qui est l'un des partenaires dans la semence force d'attraction et koya pour la force d'attraction et la tayote simbayote il faut une spiritualité avancée. Nana yokinga nana lobi amen bien. Ndeko salake lokolo za na spiritualité avancée et dominer moninga mususu et absorber yango et mêler yango. Aloba na komela bango. Ngana zali ngenda Moïse. Loba te etali yote. Loba ngana zali ngenda ya Moïse. Na komela bango. Ata baye combien? Au nom de pour s'occuper au kozala lokola Salomon. Salomon, il était enfant de Dieu, aimé par Dieu, a commis roi. Mais une chose, Azalaki serviteur de Dieu, c'est son père David qui était prophète et serviteur de Dieu et roi. N'êtes-ce pas comprendre? Ma camarade makasi. Papa ya Salomon Azalaki nani? David. David Azalaki nani? En dehors ya roi Azalaki nani? Serviteur de Dieu, il était prophète, il était chantre. Loba amen. Et homme fort. Spiritualité ya David ezalaki très avancée. Yango David, tango alingi basi, alingi ata mwasi ya mutu, alingi ainsi de suite. David azalaki na 500 femmes, 500. Mais ata mukolo moko te David akene ko sambela bikeko, akweya et ainsi de suite. Loba amen. Parce que spiritualité na ezalaki likolo makasi, nde absorbé bango. Mais comme Salomon n'était pas un serviteur de Dieu, il était seulement roi, un enfant de Dieu. Il était fort spirituellement, mais pas comme son père David. Yes, il croyait qu'on landa comme une basi 1000, au lieu de 500 comme son père, mais il a admis fois deux comme une basi 1000. Ndenga comme une basi 1000. Il dégage, non? Oya bendi, oya bendi, oya bendi, oya bendi, oya bendi, et ba entraîner et quitter si spiritualité na yen na séparé. Et même na nini na égarement. Salomon a komaki ko sambela banzamba bikeko. Pe atongeli même na temple. Yango nzamba rejeta ki. Abi bon, à cause de papa na yo, moyo kufa na bomaye zate. Oza vivant mais na o diviser royaume. Ils ont divisé à cause de na yo Salomon et ainsi de suite. D'autres choses na loba après. Na lingi na loba nini? Ba esprit ya kutime landaka. Soki obotama, otindama teke okokoma riche pa na nzambe ko forcete. Luko pambola mana mesure nzamba pesi yo loba men. Lobelanga mena bien. Mais pour nous, il faut consulter les voyants ou les prophètes. Pas n'importe quel prophète, les prophètes de Dieu. Parce que ceux qui ont consulté voyants, faux prophètes ou voyants, il y a Satana, aussi problème dans l'âme. Amen. Nous sommes là pour vous orienter, nous sommes les voyants de Dieu, les prophètes de Dieu établis par Dieu. Tu peux venir nous consulter. Il y a un akoma qui a un abandon de la bateau. Et il y a quelques personnes. Nabato musu babenga ba consulter nzambe to sololi bien. Pourtant oya ko consulter nzambe okoyeba ke ngana ozala mbongo ebele to na ozakala mbongo katikati. To pe ngana okoma mokonzi, to pe ngana oza mokonzi te mena ko travailler mais na ozala bien. Parce que mutu yo satina makoma mokonzi te. Loba amen. Voilà. Yango monike na Bible zoloba. Soki yokutani na Christ Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur à franchir yo. Na vie otozana ngope so okutani na roi, un roi. Vie na zanani a franchi. Loba amen. Et ce que oza a franchi c'est-à-dire okomi na accès na cour royale, okomi na accès na bonheur, na bozui, na makambebele ya bien. Ce que lelo il faut kutana na Yesu pour affranchir yo. Ou atteindre objectif. Lokola nazalaki mwana na yeba kina makambo yo bien te na ngaba romo nezikeza normal. Toza na bokoko ya makasi. Toza na bokoko makasi. Mukolo moko na yebi papa tanga zale vivant na grand frère basale voyage. Baye kini eti esili basala ki na vacances. Et puis bazo zonga. Na kozonga bazui masua ya société. Bazonga. Ndeko. Webi na chenal donc otiki maluku po koma kwa mutu. Hein? Fleuve eya e koma netima muke. Ma ezalaka mozindo ya kosakana te. Loba amen. Mais à partir kwa mutu o matati bolobo lukole lati okende fleuve fongwa mata musu place musu telemi o mona ngambu te.
nde tozana braza ke omona braza kuna eza bongo te ke omona ke ekebwetik omona tenti likolo na se kutani donc omona suka te. Alléluia. Mais ce qu'on a chenal eza place à motindo ya kosakana te. OK, zelo eza te. OK, masu eko kangama. Mais nabutu masu yango na ezonana na papa na grand frère na ba passager. Papa aoki posa opise a telemi akene ko pise a tuti libaku na fleuve. Bato muta kwena maye mais muta telemi. Lokola masua déjà pesa ki distance. Komanda bandozo ngasima muta telemi a telemi ndenge nini na libanga soit telemi na nini. Masua te ye ko pembeni amati na ye. Alléluia. C'est que bakoko tina mai. N'êtes pas comprendre. Donc ezali kindoki ya kosakana te, kibokisi ya kosakana te, nde na beta lisope, batu bakambobi, c'est quoi? Ba matelo na bani bazui, nzete, nzete. Pour na ba mesurer nzete. Et kita. Place ma banque ezalaka te lokote, papo ya sandenge nini. Mais boyebi te ka mfumu. Ah oh, mfumu. Tu ba kite. Mfumu mbokos. Ba banga ye na ndengo sakana te. Alléluia. Bon na ba mystique ya bongo. Bo ba mystique moko sakana te. Yango nde to vivre na yango, to koli na yango, donc bon, to koli na yango te parce que nga longwa ki na nga na tika ki bango, ba o vivre na yango ndengo wana. Mais ba epe ba beta masolo to sika donc papa ça danger. Mukolo moko un dimanche papa afandaki akene musalate. Azaka na sengle na ye afandiana yena master na vie ngenza vie Simon ngenza bafandi bazomela. Alléluia. Biso beto sakana na biso to beta bill ngana master na ngai yachi na master musu to beta bill na master moko na dudu to beta bill to na ka ba garçon moko wana ba 15 to ka ba tu moko 4 ba yaya ba maître ba fimba bani ba okota ba kota lupango ba oleka ba pesi pa mutumbu tete. Alléluia. To meka ba zoleka père pa fani na ngenjange ba leki vient ngenjange za kutu mutatuni bino boke wapi. Pas de réponse. Si vous avez que ndenge bazokota wana place ya kobimeleza ile kwa lupange parcelle lupange zalaka munene. Nzoka kuna clôture. Alléluia. Bakeba koma kuna clôture. Moyeba sauter pe mirezate bakomo baluka. Nde ngezangazo omoni sikoyo. Bokendeki kuna bokanse nzele zali baleka lupange mutobongo yoka vie. Fanda calme place ozali. Nde papa bino ba impoli bo ndenge nini. Viens. Voilà, baby père te. Viens. Tala, il faut omi batela. Papa bi tala. Bino bosa kananga bosa no beta bino. Obeta. Tala, to mona net filme. Net mona na film. Batala bakangi makofiko papa yemoko pa viens Simon ngenzangiza pe azali makasi te. Sikoyo ya vandi. Papa telemit. A fente au quartier boy. Coup de tête KO. Coup de tête KO asimbe musu atombole kaneti. Nende ba kacher ba tombola big shot atombole ka weba ayene na mire. Do! Mire koti fisiri. Donc o musatika la kale mbangu. We na biso to lenga to kama. Wana mbala liboso na papa sobunda. Balali KO mutotele mazate. O ya kimya na mbangu akebenga bande kone bani wapi baya boy e pa mfumu boye bite oyo mfumu Alléluia. Mais pour boya ko zwa bango c'est tout un problème nani okota et combien de problèmes baye wana bakebenga ba famille na bango nani ni baye nana ntaba na soso na régime alikemba po baya bonde la mfumu a permettre bakota bazwa bango ba manavo na hôpital. Alléluia. Nani mokonzi Yesu. Papa azalaki mutu moko mystique. Azome ma remorque. Akomi a telemi azo ba passager. Ya osenga bino mbongo sur place te. Bomati te sili ale a démarrer. Boke. Akoma na distance pas place bato bazate a telemi. Bokiti. Yo. Ok ne wap. Oh non ne pone. Pesa to pay $20. O pesi mata. Yo. O kita no kita place pesa $10. O pesi o mati. Yo. Oh papa, bon au matin mutu yango yayo. Ah bien non.
atikana akangyo saki atie saki na nini yo OK wa c'est-à-dire papa zali mutu moko ya ndenge. Alléluia. Moi beta ba histoire nyonso ya ye ezate, mais il était un homme mystérieux. Alors grande sœur auto bota moi nazalaki bébé parce que ngana ba grande sœur écart ezai makasi siko moi na bébé il y a 3 mois ba soigner abeli bébé abeli ba soigner hôpital et simbité ba meki na prière pas ba sango et simbité ba meki no se simbité nde ba bisi mama esengeli bo kende pa na nganga moko komone libaku nganga komone libaku kuna nde abako ba salisaka bien. Ah OK. Maman pe a ju grande sœur na bébé akei. Bakomi kuna nganga meki me et répondre te. Nganga bino bengelanga de bana soza na bana atami balé ata moko baya. Ah ici papa pa ye a zinga na petit frère. Tomati na mutuka eza kwa mutuka le kan université a telemiana a kitsi biso yaki. Biso to yepe to komi place mama zali et pa nganga. To kuti nganga wana. Na époque wana na ba ministre Mobutu bazo ya kawana na ba to minene na yemei asale kawana. Alléluia. Donc nganga moko célèbre mystérieux to komi wana ba yambi biso na kuti mama na bébé wana na grande sœur nganga bon ça va maman lokola bana no mibali baye on na balance ngade ban il faut mona mobali asala bien que bazamuke mais ça va to ça la service. Bazui nganga zwe ebonga na ye batie wana bavandisi nga na ebonga bazui kizakazaka ya nganga zui kizakazaka basimisi kizakazaka na simbi bazui liputa bafiniki ngai bazui susu nini couverture babakisi na kizakazaka ngakuna na kati babandisi koko yemba na ebina banzembo na tilelo. Alléluia. Ya oyombe o ya oyombe o nganga o ya oyombe o ya oyombe o bandoki bantene lambula ngonda o bandoki baloki bantene lambula ngonda o balo di bazo beta mbuna ndenge moko yo sakana te oka ibakue peani ebo ae epekota molema o ibakue peani ebo ae epekota molema. C'est-à-dire boyembela ye koma nganga libaku wana na kingombe babi libaku simbanga na loboko po nazobela motema ils expliquent moi ibaku peani ebo ae epekota molema o tala bazo beta mbunda ndenge moke mbunda ozoka ke siko bato beta mbunda baza 3 ba musclé na bato bazo yemba ndoka ba yemba nganga kuna lati ba tiebola na ye aso invoquer pour na ba esprit ekita et latanga comme ça ngainde na koyeba koloba sur sa maladie na kisi ba pesa mwana po abika banda na vandaki ni atako bouger na toki eloko te ba yembi ti ba lembi nganga kati na bokata mama ali bo fungola mona bo fungoli mona za ndenge na za mili mususu non nakutana boete mutu nyonso ayakawa banda atangi batutu na ba photo na bango tout na batu musu tokuta ki bangwana avant biso et ba travailler ki sans problème mais comme ki biso banda na vanda ki habité bomeka leki bomeko ya leki oya ya za mili mususu ba vandi sileki ba meki ndenge nyonso titi rien abi oh mama boza na problème na famille na bino nganga habité ke wana mo sa mfumu habité pour mama a ebisa ki ete abi problème ite abi wa ça va to yambaka ba malade ndenge na ndenge mais soki to yambi mutu ayawa aza to malade ayeye moko azana mutu te natia ka mwana na ngai nganga bendi mwana naye atie wana ba finike ba simse kizakazaka pona esprit bon pas esprit saint esprit démoniaque et la taille nde akoloba sur sa malade na kisini basalis banda babunda kiko beta mbunda ba yembi titi ba tokiti nganga kato non ayi mama. En tout cas, tout le monde a été sur tout ça la nuit. Non, on a yamba bato abouté. Bino bozande ngeni. Mama bi so ko kinote pesa mbongo nanga. Abite mbongo seko kotia we magabi. Yo, osaka nanga. Mama zama tata moko. Tokola na mama oya zali matata. Mama moko azana charisme. Na vite nini?
tendresse te. Maman trop méchante. Papa lisusu très méchant. Donc, on a vite ce pour comprendre. Voilà. Donc, toko libongo, loko armé. Mama Zolia, tala mukolo mususu. Akalingi makemba. Ya vandi a Zolia. Biso bana tontouré, ngana zalaki na droite na ye. Petit frère na bana tontouré, ya Zolia na likemba, o ya okalinga. Siko akati likemba atie na munoka. Atie bo. Bo atabino moko. Soki mama Zolia mwana za pembeni, tango kati otie na munoko tie bo. Mwana kanisa nini? Opesi ye no? Akati atie na munoko tanga tie boe, nga kanisa pesinga na zui na tie na munoko. Mama betanga posa bomo. Muyibi, nga pesio lokoso na osi sango lelo. Nga bi mama, opesi nga te na grande servio. Mais opesi abi nga na pesi. Tala mama betanga konyata. Ti grande servio si mama na zoto. Amonika alekisi. Alléluia. Nzama pambola yo. Bon, na pesi ka kisambo mo na ba mama ya bongo. Ne ngange simite mama tomboki. Pesa moko pesa wapi mama? Olinga bela liboma. To malere ya abi papa okosi. Omonika ningo meke simbite liboma na siko yondo obelango. Weba kinga tengal mosi mfumi bokos. Abi yonde abi boya yanga saki yakana saki. Mama pardon. Kwebi sa papa te koloba pe lokote zombo na yo. Kolokelanga makamote pardon. Alléluia. N'avez pas comprendre que nanganga ngai mosi mfumi bokos. Voilà, c'est comme ça qu'on a grandi. Pour nous colobier que c'est mons yamabe pour netikanga na sala jeûne prière il y a 21 jours. Loba amen. Parce que ngane héritier nazana makila ya kozala chef. Partout ce toke na bino omona ka ba onomenga chef. Et ça quelque chose ezana makila. Loba amen. Yango nde ko bebisa yango te tika yango ezala. Nani mokonzi? Naturellement, ozana ba chance na yo, ezana mususu botama na yango ko benga nango te. Po na nini soko bebisi yango eke libela. Po nezonga il faut osala ba prière. Mais ya mabe biloko akuti mi wana, ya banganga wane koso ndo ngana boya yango. Mais po netikanga. Parce que ebana ko réclamer nga na ndinga ko sakana te, il faut kaka ngainde na remplacer papa. Alléluia. Siko taunga na zoboya nini ko yelangai. Ba difficulté ya kusakana te, ba makambo kili ya kusakana te ainsi de suite. Alors il faut na rendre na yango. Nde na sala prière oyo ngai na bisa ko sala ka mukolo moko pamba, mais peut-être okoko sala ngo à la longue. Na kati na boyi yango tutututuk nde na mona boye na misu. Nanga mibale oyo balobaka l'incarnation. Ok, emi incarnaka ndenge nini ezobima ezotika ngai. Loba amen. C'est pourquoi ozomona bato mususu azimeli sokola mon konzi mobikis azui baptême d'eau et d'esprit. Mais makamone ezosimba te. Ah loba amen. Il y a même des pasteurs. Asa pasteur mais esprit ya coutume et kangama na ye. Esprit à femme de nuit topé mari de nuit et kangama ye etika kete. Mais assemble la kamikolonyos. Et ça facilite hein. Parce que c'est quelque chose qui est dans le sang. Et ça va compliquer ta vie. Ce qui aujourd'hui délivrance c'était, aujourd'hui angolo kolama seki, na ebisio, au mona makambeye là. Parce que ngana zinza mekana version na parce que il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Ce qui ngai peut yo Christ wa franchir nga. Nani siko akoko ya kwanga. Esprit ya kutim yo, il fait tikangai. Na sali yango, jeune na sala ki na melaka poto na pourquoi. Na moi mo so lipa. So ina zangi kaka biscuit kaka na pourquoi na lié na donc c'est comme ça pour nazala ki pe na mbongo te. Alléluia. Et tango etikinga na imoni na komi pepele na komi transparent na ye komona sikoyo une chose wana na komi na 21e jour ndeko sala bongo na moni transformation salami Christ a mis incarné na nzoto na ngai apesinga kaka verset moko oyo pe natanga pour comprendre que Yesu aza na bon moi iloba amen. Olobi amen na bien te. Te lobi la amen na makasiko.
Galates chapitre 2 verset 20. Pona osu ki sawa pona to sambela. Galates chapitre 2 verset 20. Elobinin. Galates chapitre 2 le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Trois fois amen. 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 Nzamba pambola bino yango ataba lukinga na kutime eza kotia mama eza la kotia papa ba mona kanga te loba amen. Ataboke na photo na ngai pa na nganga kisi bokomona Jésus akobimela bino. Ataboke na labo yango na banga ka isusu eloko te naza kimia parce que la sémence de Dieu est maintenant dans mon corps. Christ s'est incarné dans ma vie. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Loba amen. Ndeza difficile yo sémence nanga na ya yo se kutani eza difficile yo absorber nga. Nana lobi amen. Même na papa na bina sandoki. Même na kindoki. Yo tina mama na bino. Même na osana makila bondoki. So kutani nanga eza mystique, un mystère ko salam. Et ko kata ba lien nyonso na et absorber yango. Donc au commis affranchi parce que celui qui en moi c'est le roi des rois. Loba amen. Na yango semence nanga na koki ko pesaka mutu te. Nana yokinga. À part moi sonza ma pesinga ke moi sona yo yeyo. Est-ce nana yokinga? Ce qui te tu auras des problèmes. Et quand est-ce que j'avais reçu cette délivrance? Nasimako sente. On a coupé na mwasi, on a coupé na liboso to kwesami, na biso ke absorber la chance na nganyoso. Na banosi mbongo avant to kutana naye. Mbongo nyoso par terre, ti na komi recevoir a kombi. Ti na komi ko souffrir na ndenga ko sakana tek. Tala na pesa moi c'est na fautité. Parce que pas si peu les kaki. Loba amen. Pas si peu les ki. A craqué. Ah oui, non, mobile la malédiction. A finga combien de fois? Mobile la malédiction. Et puis ça va passer en bité fona lukanzam. Dès que nous avons ça là-bas. Na kota ma bonne 21 jours. J'ai vu maintenant comment est-ce que Christ a mis incarné dans la vie nangai. Il y a une assurance. Mais quand on a mbas, mais quand on a surtout comment on est que ça le retour. Yo pe na lingo comme abongo na kombo na Yesu. Amen. Mais quand tu vas faire ta prière parce que on a qu'à essayer. Tango yo ko ça la prière. Yo kana loba. Na moni lokola bolembi. Tango yo ko ça la prière pour que yo okoma top na spirituellement. Spiritualité na yo emata eta la ka ajte eta la paix sexte. Comment faire pour que ta spiritualité puisse monter pour absorber les œuvres du diable, la sémence de la coutume des familles et ainsi de suite. Toutes les sémences sont absorbées yango. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Naloba bofutanga. Yaka no nyoso zanon. Nalobiko yaka no nyoso zanon. Nani mokonzi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire monter ta spiritualité afin de te protéger et d'engloutir toutes les forces du mal, tous les liens démoniaques et sataniques? Oyo yoko kutanango yo meli yango ndenge Moïse et ça me pas na Moïse ndeko tikana loba Moïse tellement spiritualité na yezalaki ya komata parce que Jésus Christ a mis incarné qui dans sota Moïse loba amen. Yanga loba qui na Exode lobi que Moïse va, je te fais quoi? N'habite nzambe na ngaye. Toi aussi tu es Dieu comme tu es là. Amen. Parce que Christ a mis incarné na vie na yo. Si toi tu vis, c'est pas toi, c'est Christ qui vit en toi. Natanga verso bon na loba. Aïe 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 aïe. Bano va comprendre nga bien te. Hein? Exode chapitre 7 verset 1. L'Éternel dit à Moïse, Nzamba lobi na Moïse. Vois, Tala. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Nasali nini? Nasalo nani? Zambe. Nasali onani? Zambe. Liboso nani? Pharaon. Ah, c'est-à-dire, devant le diable, Pharaon, ça image ya
diable. Mais yo, devant Satan aux ensembles, devant les démons, tu es Dieu. Devant les esprits de coutume et consorts, tu es Dieu. Donc, va supporter yo te. Et congloutir yo ta mukolomoko te. Ah, l'obélanga amen à bien. Amen. Ah, l'obé amen à bien. Amen. Siko est on dimina loba. Ndengo ndimo futanga. Nyazo loba siko. Yango moni ke Moïse. Tango ayena mobeko. Nzamba boya lobi. Bokoki kobala ba femme étrangère te. Faut voir ka Israël na Israël. Pona nini? Parce que sobani femme étrangère a ko absorber moi nguya na yowan. Semence na yena ya yo esanini. Nde comme masiko na blocage, na ba freinage. Na sa ba verset belé na tanga mengonga esili. Peu omona. Alors, ya omoni ke boko évoluer bien te. Bénédiction na bino ekozalak yakoka. Esdras chapitre 9. Totanga ta verset bon na soki sapo. Ba verset zo ya na mutu ebelé, hein? Pona bo comprendre makambo sur le cas. Yoka, nabani na verset 10. Berger tanga Esdras chapitre 9 bana verset 10 à 12. Ah, yoko tanga tina suka, tina 15. Tala, il y a des gens weke ba simba kayeti so simbio simbi nzambe. Ko finga ngate so finga finga nzambe. So pambolinga upamboli nzambe. Penzamba ko pambola yo. Soko linginga nzambe pe alingi yo. Soko yininga nzambe pe yini yo. Il y a des gens comme ça. Lobana koma nzambe. Akoma nzambe. Nzambe pambola yo. Tanga Esdras. Esdras chapitre 9. Verset 10. Le verset 10. Tokiti. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous as vus. Car nous sommes esclaves. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendu les objets de la bienveillance des rois des Perses pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines. Et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Alléluia. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant les pays dans lesquels vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Yoka. Pays au bozo kotak. Ndenge tozo kufana mokili oyo. Mokili tonda na ba suivre et tonda na ba impureté. Nde biso to yesko to fanda. Mais faites attention. Continuez. Le verset 12. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils. Oyoki? Et ne prenez point leurs filles pour vos fils. Et n'ayez jamais souci ni de leur postérité, ni de leur bien-être. Et ainsi vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Et vous laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Parce que ceux qui tokozala très fort spirituellement. Et puis toko sepela na bozu ya mboka partout à en France, au sepela na bozu ya France. Amen. Parce que au boy ko se suyer, loba amen. Yango Moïse, comme il était Dieu, yé au lieu que ato sa mobeko oyo, ake ko bala une femme étrangère. Loba amen. Abali une femme étrangère aye na ye. Mais Aaron na Myriam, babi makamini Moïse asali, nzamba boy to bala bapaya. Mais il y a quelque chose de bon paya bali ayene pawa ba murmure nzamba frapper bango. Mais yo ka place Moïse apengwa ki nzamba pambola bino. Parce que Moïse a un pouvoir divin et absorber nzamba pambola yo ko absorber bango na yo na kombo na Yesu. Amen. Nde yango moni tokoli na kati na système wana ya kibokutime et consort, mais pona longwa na sala ya na yaki ko sala prière ya 21 jours
Nalobite yo sala ya 21, mais tu vas faire ta prière selon toi. Pour na semo chana elongwa, Yesu ami incarné na vie na yo, spiritualité na yo e matali kolo makasi. Nde okozala ke même na okomi na place to na lupango. Soki ba lona ba kisi, soki ba nini. Pouvoir ozanango et dominer nyonso ton e baby. Et ko sala loko moko te. Soki okomi place nganga zo sala ba kisi na so okomi ana ba kisi nyonso tona bloqué et ça les souté. So koti na quartier ana soki zana ba occultiste consort. Misana ba ngwe sesa nini e kangami. Pe ba koyeba ke mutu tel a koti awa. Yene mutabe baby sama comme na biso. Ata ba combattre yo ni les sans effet et risquer ba kouf. Loba amen. Loba isusu amen ba nazar. C'est pourquoi il est nécessaire au match dose ya spiritualité. Mais que faire pour que dose la spiritualité est mata? 1. Une vie de jeûne et de prière. Jeûne ne okosala jeûne une fois par semaine mais jour oyo botamaki. Deuxième chose, ezalinine. Il faut tango yozo sala prière au match spiritualité. Il faut au sambele mouké, au sambela 12 heures du temps. Nani mokonzi. Nani mobiki ici. Au moins tu comme place à makasi hein. Tozana 24 heures par jour. Yosko au sambela la moitié de la journée. On a pour na bateau bazali na makasité. Mais les gens forts comme des Josué de la Bible que afukami banatongo tipoko. C'est abani 6h 18h. Hein? Bolandi, hein? Tozan à 24 heures, mais Moutafuka mis de 6h à 18h. À ça, il combien des heures? Hein? Est-ce que vous comprenez ce que? Ngaïtango na moni yango, nzamba ebisinga yango, na eko sala 15 heures devant la face de Dieu. Nabi 15 heures. C'est-à-dire, na fukami, na bondeli, na bondeli, na bondeli, na bondeli. Tant que na fukami, tu fais 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps. Na télémique. Na salle prière yako telema yako fanda yako lala na c'est-à-dire ndenge na koti na mikangi na ndako na bi na kobima libanda te na komona pe moi te soit 15 heures beti te na utiko sambela te ta c'est pas facile hein pe olena bana 6 heures no bana de 0 heure 15 heures tant 15 heures beti na matal monte 15 heures ban na kati prière. Wanande na ko bima na ko solola na ko sala soki nini na sala ngo pendant 21 jours ndeko na 21e jour nde na yomona makambo bien aimé est-ce que ozolanda makambo na solo est-ce que vous comprenez il y a un prix à payer ya omona ki Moïse azalika ka ndenga matingomba akosambela pendant 40 jours devant la face de Dieu na butu na moi tanga bible mono abi nuit et jour devant la face de Dieu c'est-à-dire azo prier sans relâche. Donc, il y a un prix à payer. Bino momona ka prière lokola maseki. Or prière ezama sekité. Pour na omati sa dose ya spiritualité na yo, voici le chemin que je te montre. Moto ya jeûne, moto ya prière. Alléluia. Yo mi catholique combien de jours? Oyo ko sala jeûne na yo, poko ma niveau ana. Ngana sala ki 21 jours. Tango na yo ko silisa 21 jours. Na yo ko sala nini? Jeûne ya 1 année et 8 mois. Veillez ya 1 année et 8 mois. Ndenge na salaki. Alléluia. Pour ceux qui ont silisi prière ko salaki, il faut savoir qu'on garder équilibre spirituel. Mais pour garder l'équilibre spirituel, essayez nini au vivre na sanctification. Hein, bozolanda. Pe o jeûne quand même 1 fois par semaine mais jour au botamaki. Au vivre via sanctification, c'est-à-dire lisumute kotonga te kofinga te eloko te ma oza démobiliser na makamoni surtout à mokili. Deuxième chose, tala na sali 1 année et 8 mois ya jeûne. Jeûne ngo ezalaki ba variation. Jour msu na sali à sec, jour msu na mai, jour msu na funga na pourquoi pendant 1 année et 8 mois. Et puis veiller ya 1 année et 8 mois tous les jours. Donc na bandi 0h 5h, 0h 5h, 0h 5h, 0h mi colonio soti obike na koma kwa papier. Na otambola mais na yo koka équilibre zate. C'est pour comprendre. Voilà. Donc c'est pas facile. Mais na tindi yote osala kaneti ngai. Okosa la paix selon yo, mais tout en respectant ba principe divin. Pour ba pasteur nous sope ba bi angote.
Ezaka nzamba salongolu oyeba yango lokola salinga na ngolu lelo oyeba yango loba amen. On donne que ce qu'on a. Ce que je te donne, c'est garantie à vie na yo que okotambola avec assurance ni. Ce que moninga na beli, c'est que na beli maladie normale pour mutu soit belak. Mais maladie uti pas na satana. O ba bwa kimbaswe. O beloko bo eloko te. Eza luvunu. Ata malédiction même maman ya botinga. O papa botinga o lokinga e ko stikala ko simba te. Est-ce que ça avantage toté? Ata pasteur, yango na zolo ba pasteur ba la kelanga mabe. Mais ngai sacrifice na sala. Ba ebi yango te po na ebi sape mutute. Chaque jour na culte na sa présent, je travaille ainsi de suite. Na sa pe na permanence. Non ça ba prière na nga na ndenge na ngai sikoy. Loba amen. Mais na sa présent, na sa toujours actif na ma communion. Combien de fois ba la kelanga mabe na ba pasteur? Combien de fois na ba famille ba la kelanga mabe? Combien de fois malédiction zali sans cause et puis et ça sans effet. Mais il y a plusieurs personnes malédiction ba lokayo au salata et côté mais simba yo. Parce que spiritualité na yo ezanase. Nana lobelinga mena bien. Lobelanga lisusa mena bien. Est-ce que bondimi to sambela? Olingi to sala prière à délivrance. Amen. Telle est ma place aux alliés. Oyaki délivrance. Telle est ma place aux alliés. Telle est ma place aux alliés. Telle est ma place aux alliés. Osambela comme il faut. Nzamba visiter yo. Olongwa na boumbu ya satana. Relation lelo ezate. Kati na biso na bapagano. Relation ezate. Kati na biso na diable. Biso na bapagano to fandi mokili moko, mais to sala mode de vie moko te. To kokola la na mbetu moko, mais to za esprit moko te. Mais il faut nga na mela yo, na absorber yo. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Est-ce qu'on peut maboko na mwa mulolo moke? Nakati makambo msusu oya est très profond. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais il y a d'autres vous ne pouvez pas supporter maintenant. Mais avec le temps, nakoy va ko dévoiler makambo msusu o boko ko supporter yango. Loba amen. Na olaksabino ba prière msusu o boko sala yango pe iwane zalaka tic au tac automatique. Mais pas maintenant parce que l'auditoire est confondu. Nani mokonzi? Nana lingina pese ba prière yango. O anaso ko sala yango, ko sala jeune na mulende na sala kate. Tala, makamsu ko ngana souffrir ko sala mile mais mukolomsu yeso azo bisanga voilà formule nzela mukuse. Même bato ba sali ba mathématique. Ba mathématicien ba zalia. Ezana ba formule musa mile na mususu ya vite fait ya raccourci, raccourci pesa ke ka pa. Ndayo pesa ngai tanga pesa ngo be na kotika pete o pesa ngapamba te. Na sala yango pe. Loba amen. Loba amen. Wana so sali yango même ndoki soka zana lupango okangaye. O azana quartier okangaye. Donc ba ndoki ba bengo ndoki. Wana komi pensado terrible. Mais nzela mokuse. O sala prière yango. Loba nzela mokuse. Na fingi mutu. Na tongi mutu. Na lobi mabe betelanga maboko. Bien-aimé Olandi. O détruit semence, o yonyoso ya mabe, o ekotaka na vie na yo. Okutana kana mwasi, okutana kana mobali, mais oyebaka te, oliaka mbongo na ye, ozwaka cadeau na ye. Semence ya mabe, oyo besalaka ekota pour que efrene vie na yo. Lelo ekatana te. Ekatana. Ale bana ko beta maboko, ozokata yango. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu, beta maboko na yo. Rekatana na kombo na Yesu. Beta maboko na yo makasi bien-aimé. Kata yango. Yesu kombo na Yesu Kristo. C'est mon sur ma paix. Nakati yango. Ezana kombo. C'est mon Satana. C'est mon sur tout Seigneur. Rekatana au nom de Jésus. Nakati yango. C'est mon sur ma paix. Bien-aimé, ta famille à maman, famille à papa, et la moisi, et la famille à nane, au nom de Jésus, et ton quartier, et ton avenir, et ton lupango, c'est bon c'est Satana, nous sommes tous Seigneur, na kombo na Yesu, na détruit yango, na détruit yango, na kombo na Yesu, Yesu, beta maboko na yo, Alléluia, ekatana lelo.
Ekatana lelo. Ekatana lelo. Baliewana ekatana. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, na mono kolosala G. Yoka, Psaume chapitre 56, verset 10. Bible lobby, banguna na yo. C'est mentionné. Ekotika yo jour yoko ganga. Siko yo zo ganga te. Ozelanga na ganga. Ngana ganga pona nga. Na ganga pona yo te. Oyaki pona délivrance. Il faut au ganga. O gangela yango. O kata yango ndenge sengeli. Sokite, mushe ko kata na mushe ko tikala. Ezana ba demo teti, lokola ba demo lien ya makila te. Na bisio. Même maintenant, moi c'est normal. Si vous avez l'alliance à makila, bon melani makila. Et ça la très dangereux. Est-ce que vous avez si vous avez salagé, beta mamboko na charisme. Charisme ngo sala. Ya yo. Lobana kombo na Yesu. Te noki maboko note, ozo ponde landenge sengeli ndeko. Mobali no akende na ba chance nyonso. Moi si no sa kende ba chance, moi sa ngope ya makango. Obimana masak ekende. Famille na Yesu réclamé yo. Parce que vous avez fouillé la famille. Si il faut ça la transférer, changer. Lobana kombo na Yesu. Ngai Josué Lokamba. Naye délivrance. Eh Yahweh. Bandalelo. C'est mon Seigneur son. Ya famille nanga. Et c'est la famille à tata. Et c'est la famille à maman. Lelo. Et katana. Au nom de Bandako kata yango. Kata c'est yo muto vami telema. Vami tellement. Tata c'est ma Seigneur. Tata c'est ma Seigneur. Hey Yesu. Yamakila bo tata. Yamakila bo mama. Yenda sakora baba. Yekatana. Yeah Yesu. Alléluia. Yeah Yesu. Alléluia. Yeah Yesu. Alléluia. Yekatana Yahweh. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Namonimba mususu baz ezokatana. Mais c'est comme si monsieur ont résisté. Oui, ils ont résisté wana. Tozo senga moto sikoyo. Lobana kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ngai Josué Lokamba. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Osalaka justice na yo. Osalaka justice na yo. Na moto. Yonde le feu dévorant. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Kitisa moto. Ekita. Etumba. Ezikisa. Balia kutim. C'est mon siamabe. Ya mobali nanga. Ya mwasi nanga. Ya makangu nanga. Ezika. Au nom de Jésus. Bana kotumbango na moto. Yes. Alléluia. Le fait dévorant. Au nom de Jésus. C'est ma Seigneur. Et Tumba Manakombo na Yesu. Le fait dévorant. Et Tumba. C'est ma Seigneur. Eh Yahweh. Tumba Yamakila. Yabapara. Et Tumba na moto. C'est mon Seigneur. Et c'est le quartier. Et c'est la le feu. Moto. Eh Yesu. Le feu. Eh Yesu. Resika la source. Basika. Eh Yesu. Eh Yesu. Alléluia. Eh Yesu. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kolemba te.
Prière na sali lelo. Prière na sali lelo. Et ma victoire. Et ma victoire. Échanger vie nanga. Échanger vie nanga. Échanger makila nanga. Échanger makila nanga. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Changer nga makila. Changer nga makila. Tianga makila ya sika. Tianga makila ya sika. Makila sopana kine kulusu. Makila sopana kine kulusu. Ekota na nzoto nanga. Ekota na nzoto nanga. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Nazo porte yo. Nazo porte yo. Nazo porte makila na yo. Nazo porte makila na yo. Ekota na vie nanga. Ekota na vie nanga. Ekota na semence nanga. Ekota na semence nanga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ozokota semence ya bonzambe katina yo. Yes. Le sang de Jésus. Nous avons vécu le diable. Par le sang de Jésus, comme il est écrit, l'Apocalypse chapitre 12, que nous l'avons vécu à cause du sang. Le sang les a transmis Écoute, race de vainqueurs. Je suis une race de vainqueurs. Nazamologi, semence abalongi, semence abalongi, semence abalongi. Écoute la makila. 2023 fait cela. N'a réussi, n'a réussi, n'a réussi, n'a réussi, n'a réussi, n'a réussi, n'a réussi. Semence na yo la tangai. Bonzambe na yo, o lata, na lata yo, o vanda kati na kai. Yesu. Alléluia, 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 alléluia. Hey Jésus Christ, c'est Masinayo, c'est Masabalogi, c'est Masabalogi. Hey Jésus Christ. Oh yes. Même si tu es malade, touche seulement le cœur. Même si tu as un problème, touche le cœur. Oh Jésus. Alléluia. Même si tu as besoin d'argent, tu as besoin des enfants, tu as besoin de quoi? Touche le cœur. Je vais prier maintenant. Dieu est avec nous. Il est avec vous aussi. Vous qui nous suivez de loin, touchez le cœur. Oh Seigneur, tu es notre seul espoir. C'est toi notre roi. Affranchis-nous maintenant, Seigneur. Et nous sommes les affranchis. Un affranchi à la liberté de tout faire, de travailler, de se marier, d'avoir des enfants, d'être béni et de tout faire, de travailler et de recevoir son salaire. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes les affranchis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres maintenant. La maladie n'a point de place. N'importe quelle maladie, nous sommes guéris par le meurtrissure de Jésus. Soyez tous guéris là vous êtes. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui manquent de paix, oh Seigneur, c'est toi le prince de la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la solution à tous nos problèmes. De maintenant et à jamais. Seigneur, personne ne peut changer ce qui vient de sortir de ma bouche. Car je suis Dieu. Je te représente ici sur la terre. Aucune chose, aucune personne, aucun problème ne peut me résister. Au nom de Jésus, recevez l'onction du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Parce que vous allez Nzambe. Et les lois Seigneur prière royo. Délivrance et kotiao. Mutobotolo azate. To vivre esengo ya kozala bana Nzambe. Place beaucoup bana kokate le lobo okoka. Même malade bana tunction et limwe le lor. Oko vivre une vie paisible et heureuse. Au nom de Jésus. Alléluia. Je suis offrande na yo. Oya ko sele prière. Pesanga na maboko ngane na kotia yango. Nzambe na bomo ya visiter yo. Nzambe na ngu ya visiter a visiter. Oh Seigneur, merci. Parce que ko sala ya minene na vinanga. Sala minene Seigneur. La montagne belle minene. Merci pour la régie. Merci pour tous ceux qui nous suivent.
Au nom de Jésus-Christ. Nazo benda yo matoi motozo landanga. Pe motoko landa témoignage oyo pe prière oyo. Olingi ozwa kimia na vie na yo ozala bien. Ya liboso ko sala kindumba te. Loba amen. Boyo kinga? Napesi ndakisa sikoyo. Basio bazaba ndumba. Bachele. Nazuka bachele. Baganyaka nini? Kaka moi ba miette oyo ba tuango wana ba bimana bango ba pesa ka bango. Mais akoki komi organiser na vite. Ki asomi mutu ka sombi lupango saliba salibu. Ata yibi moto ana mbongo. Mbongo ngona nega aussi la kaka bongo. Alléluia. Parce que za mbongo ya suye mbongo ya salité. Mais comment la ke moi si achel ba chance nenyo se sala nini ekende. Yango yo initilo sala bongo ozala mwasi ozala mbali ko sala kindumba te wana condition liboso. Loba amen. Yami balek pono zala bien discipliner monoko na yo. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Discipliner monoko na yo. Yami sa tezali yeba ko kabela nzambe. Wana secret ou clôturer. Yeba ko kabela nzambe loba amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.